soki tozalaka na ba artiste congolais mibale batekaka billet na voix normale botia biso na kati héritier ça honneur ya clan Wenge maison mère donc tosangisi nyonso entière donc eza oza na Indonésie soki oza na orchestre euta kaka na Wenge yebake fierté na bango ezali héritier mais si héritier ya clan Wenge si artiste Ferrigo na lobi nazoyebisa autant tozosola nazoba makambo héritier aza nango ye Ferry aza nango te ezomona na pe na vente ya billet faire ateke ebele ke héritier na lobi makambo oyo ozoyebisa biso oyo ozoyebisa biso nde mamba lokuli ozo comprendre tozomona ke Ferry akoteka koleka héritier non azoteka wapi azoteka te kaka bino moko na mbongo oyo bosali auto coproduction bino moko lisusu boye bosobi bango bazolesa musique bazoluka musique ya honneur Ferry azali communautaire oh non kutu communal po biso toya bacamarade na ye te non tobanda na baje wana te tolia na kondeli kelemba tobateke héritier aza super koleka batutu mais aza koévolue bien na musique africaine et puis na musique congolaise to tomoni vientone aso tomoni président Fally Ipupa eza bien tokopier mpona nyonso ezobandisa gita ya musique omoni mpe Ferrigo la toza eloko tokopier mpa na ye tacho eloko oyo esali ye ke aloba makambo na ye ezali parce que l'accent fiche de paye ya aucun chose dans la bafuta ko combien ye akendaki koproposer fifisi oyo aza na $300 basala makambo ya bêtise makambo ya salité parce que dossier Michelin na tomona ye Michelin il se croit que il y a za sokinde o ngala tambola ka babandi o ngala tambola ka yote ça voilà fifisi wa boy ayoki enkele o pacho azankele pacho ndenge fifisi wa munaki ke ye azankele na boy kotela na boy na pesa ona ba force e koma to mupesa lisulu yango ele fifisi wa za mwana ya bato aza instrument ya la timte pacho aza marié le 12 avril batu nyonso o balingaka la bonne musique na univers na boulevard tozanga te donc wana tozokende vers ba concert de revoir et puis tozali susu na studio pour na album ya ba musicien donc mutu nyonso aza na mbongo na ye olula bayemba yo posa na yo ezalaka héritier atanga komo na yo na munoko donc album yango wana parmi les bons il y a le meilleur Général Investissement Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci surtout na bateau tout ba disposaraton pour nous Rolanda Bisso, pourquoi pas na bateau bazarana pour nous pesa ba remarque ba reproche na bino yango sala raki to bongisa musala comme il faut. Merci beaucoup l'équipe Mobimba Africa Elengi Télévision, pourquoi pas notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Junior Mpaka, autrement dit Mpaka Sajamboka. Je pense qu'avec lui on va essayer de parler de tout sauf rien aux actualités, et puis vous allez mieux placer et à répondre à la question de tout. Merci déjà à bateau tout balingara biso. Tout au long de cette émission, je pense que tout sur là tout sauf rien. Tout au long de cette émission, tu reviens les solo, il y a artiste héritier Watanabe Totorina, la poule Gaïa Tembe, où va se produire bongo le 27 mai na Dôme de Paris. Le 27, c'est là. Est-ce que évolution et billetterie et héritier Watanabe et Kokende comme il faut? Comparaison côté entre héritier Watanabe et Feribola qui vont mieux les billets. Je pense que tout au long de cette émission, tu reviens les solos aussi, artiste Fabregas Maestro. Est-ce que c'est vrai? Il est le guide de la génération Naye Eleno. Tu reçois la monnaie pas tout au long de cette émission. Pourquoi pas tout sur la culture, on a biso, tout sur la Oignon Sueza, actualité à la ine. Merci déjà na Dada Ulungu, na Suisse, pour la bengaray maman sociale. Merci beaucoup na Dada Ulungu, pourquoi pas na maman Clarisse Mouyembi et Gilenga Tsebe, Clarisse Mouyembi et Gilenga Tsebe, big salutation à vous. Merci aussi na bateau tout balingara biso na bateau ba repartager. Merci na ya Willy Moucheni, l'unique et le seul, le véritable code, pourquoi pas na Hervé Gogan Mboko, mon latisi, habilleur de luxe, Hervé Gogan Mboko, big salutation à toi. Merci aussi na mon vieux Pablo Wix, na PC Bambote, passé à Rolanda Bisso. Merci Richard Ntessa qui est derrière la caméra. Soit Rosa la même morale, Nanga à fond la Bisso Rosala. Vraiment bien là, j'ai dit déjà bonjour à Mpaka. Bonjour Terry Tipi, bonjour na balanenia so baola nanga vraiment. Place baza o ya sabonate à talaraka na lieu sabonné. C'est na li vraiment partager o like pour o ezanda ku donc en français ma maison. Donc tout ça vraiment na ndako na biso na bi que José Longondo ma Tesla en direct des États-Unis. José Longondo. José Longondo. L'homme Tesla. Mais Tesla on dit à mort la qui ça. José Longondo ku tazana depuis kala. On est un petit trick. Non mais tout le monde était. Des soucis pour nous. Voilà pouya. Ils sont l'ingara tout le monde là. Tobengi maman batete Lucie Cornelia. Maman batete maman ba yaki ba muna dor ba muna. Lucie Cornelia ya tembe. Ya tembe donc tobengi maman. Lucie Cornelia big salutation à toi depuis quelque part. Orlando Bisso. Avec Priscilla Tukebana vraiment. Tukebana na yebi kende za kaka. Fils Ejeko. Lisungi qui melo nanga mikolo eza Fils Ejeko. Lisungi qui melo nanga donc muta sunga nga eza de baluka ba lisungi na ba réseaux sociaux. Siko nga lisungi nanga eza Fils Ejeko donc eza wana na vie artiste mayonnaise Oscar Maritou. Le millionnaire qui l'ose. Oscar Maritou. Chine lelo so a commencé la biso biloko bien pour te pesi bango jogo bien. Ah bon. Donc azo et l'équipe nationale là bango dans cette absolument so ba t-shirt Elemba mais toujours bango jogo valer. Ya Congo. Ba t-shirt ya à valer. Donc on madi no Congo fait dans la qualité à travers Oscar Maritou. Oscar Maritou bon ce que c'est Carlo boutique Pomba swag. Charge ya mboka donc Folata pose à la vraiment mutu. Le Folata faut Kalo boutique. Moni Kalo boutique ye azano na ta elamba. Ouais. Azana ta ba mannequin. Kalo boutique Pomba ya swag. Ah non, Pomba na Pomba faut la mettre tour na mona we ça. Ici ya bi na bi manager ya Chine na PC Beauté. Lettre Z d'Amérique ZTK no merci vraiment na o ça il lobby pour la biso. Baspiritas même moral et puis Charlie Kabeyawe tout. Na bi ke ba tout Joe Mondele na Brazzaville et puis président Papson. Batutu vraiment balingara biso balingara biso puis balingara héritier wata moyen ya Pontiac Congo Xavier Lopez maman présidente Régine Ilunga na bike place aux
président Desi Moutouna. Président Desi Moutouna, ouais. Ah, président Desi. Gracieux Kayata, millionnaire franco-congolais. Président Desi. Dans le coup, moi. Président Desi. Ah, vous méritez bon Junior qui la baxe. Il y a Gigi, il y a Junior qui la baxe. Maître Gege pala na remonte pela fort. Ah bon. Na la type de na batu mona ba santé solo gitoko donc na la team na trouva bonheur na zawana. Mais bien habillé hein. Ouais, merci. Mais bien ba dida c'est bête mais à olekate. PDG mani de tala bakam. Donc on lettre des griffes. Adidas na Louis Vuitton. PDG ingénieur Mabouye. Ah Mabouye mi voando. Mutuna ingénieur. Sur la qualité lo wana il y a 5 na ba 0 wana ça là est bien. Ingénieur Maraboye mi voando. Fonctionnement qui se et puis Joe Guabalo par vie bosulo. Place à ça vraiment on a dit que Karim Kivouili mon Jogo. Karim Kivouili azalaka. Aza on est santé bouger gaza. Donc on a dit que batuto balinganga vraiment grâce Barbara de moi na pesi bote na pesi batuto. Mais est-ce que que lelo batupena babenganga abi soki to monika ka elunga ya paka to zapete na mitu batutu ba télécommande batutu bache écouteur na matoi na ba téléphone na ba na pena ba yoka yo pena comme yoka. Mais sinon santé ça va? Oui, ça va vraiment des cas ezalaka qui meza. Mais la team wata na moi kitoko te kitoko et puis tout a vraiment na dit que ba groupe WhatsApp nyonso ya ba spiritas tout a vraiment mobilisé na dit que nazo singa bango merci vraiment place baza ne initiative au bazui goga ou rien donc bazo qui peut mingi mambo ya goga et puis mambo ebele yo tuna na webisa batu tout le 12 avril na Oliverte hérité wata apesi bango avant goût o ba mongo balbaka itoki donc azopesa bango itoki atie yango na prix ya moins cher ezakaka $30 ya pamba donc tango biso tozobeta bango bazosala ba répétition tant toroya na fin de l'année to lobi bilan batu ba mona mabeti OK erango nazolo ba mamtune émission na po koma ko tobenga ba policier bakanga wana ekoti tango tozobeta tozoya bozomona tokobeta place boy bino pe bolo baka bisika bozobeta po tolinga to sala ba concurrence inutile mais alors mutu musu atika na ba bika ke abeta ka musique mutu musu aza musicien zéro concert tigène. Voilà, la team Wata a déjà des retours à Kinshasa après Lubumbashi, Kolwezi. C'était pourquoi bita ba concert ba utobeta tukene ko beta na concert na Kolwezi tukene ko beta des concerts tu beta concert privé moko et puis tu yo beta concert moko tu tele bango suka moins cher pour mikolo tozo aider population pour to mateli ba soda salaire ya biso le beke to kata kata ba mbongo wana batu bataka belé to l'exa on a compte ba soda donc tu beta soda comme double comme double donc tu ebi que tu tele concert na Kolwezi couple $50 mutu moko singleton tout ça qui yango $30 tout ça na besoin que ba fanatique na biso vraiment ebele ba consommer to yebi que na la Dome de Paris moi mingi ba ozalate am sous problème à visa mais nazo senga na bato ouais ba que procédure on nazo pesa bino OK boye bisa même ba yaya na ba famille yaya obendanga mbalebele na rata sombelanga billet héritier et puis au réserver les hôtel tu es na demande l'ambassade ba opesa visa. Ouais, pourquoi pas. Mais Dome de Paris c'est là je pense qu'ils ont déjà auto au côté déjà au mois de mai. Donc le 24 mai vraiment Dome de Paris ezali nazo yebisa batu nyonso merci na ba oyo bazo so ba billet na bango tozo kende mingi lisu ko yebisa batu parce que toza ba congolais toza kana poto mende to s'intégrer lisu mingi te parce que okoki ko ya na yo na Fnac te tant musuza na nzoto kilo na téléphone na déjà Fnac azali. OK. Donc na téléphone na Fnac azali soko beti na Fnac et obimisela héritier wata concert et bimisela concert héritier otali catégorie nini oyo lingi ozala soki ya 99 € yo et bimisela carte mamu tout soko somba na carte po somba na carte pour les cas par compte bancaire. Donc oye côté carte na o cliquer place yo somba billet oye côté carte OK na ticket donc wana kutu soko somi mamoko eye tango eye wana donc oza déjà na billet to lingi te que ezala le jour wana o batebele culture na biso congolaise ezala le même jour eloko ezali 99 €, okomi ko lukwa o numéro soma on a 150 €.
mais alors avec 150 euros wana okoki kosomba 2 billets. C'est ça. Oya classe mususu. Mais ozozelaka oyo ekoma jour wana nayebi ke abokawati tonto abokawati malgré ozana convalescent nayebi ke somba ba billet ne famille yaka tinda mwasi na bana vraiment bazala pour ezali opération bateau balingaka la bonne musique et puis avant to koma na bateau ya la bonne musique il faut nano bas spiritas. Pourtant ozosala na fête na ndako na yo kokalinga biloko na mafuta mbila te po bato bakoma mingi na huile. Yango biso tozokalinga na huile. Tokosomba billet ebele te tobima na yango toteka na ngana. Yango tozo pousser fanatique nyonso o alingaka héritier wata toto ya tembi nayebi ke ba héritier banza baza batutu vraiment bosomba ba billet na bino comme il faut et puis comme il doit nayebi ke batu nyonso beka solution Adam wata nayebi ke batu nyonso vraiment place baza bazosomba ba billet na bango vraiment bosomba esala bisubia. Est-ce que billet évolue très bien pour ce qui est vrai moi comparaison côté maintenant on tous sur la mine non la team est-ce que billetterie à la team moi t'es fonctionner très bien pour tout ça donc tout le quelques semaines pour construire héritier Betama soki tozara na ba artiste congolais baza mibale o batekisa billet na voie normale botia biso na kati oh mais babi ba billet héritier zote amateur balo j'ai bien dit balo nazo solola yo boy soki tozalaka na ba artiste congolais mibale batekaka billet na voie normale botia biso na kati. Est-ce que pour nous vendre ce qui est malade? Mais pourquoi pas que les malades keri tipi tozana bato belé lelo soki spiritas toya na opération VAR donc tango zo somba billet ozola ki sa vidéo la ki sa poto la ki sa batu de ndenge vente eza ko évoluer to boya ba j'aime mala moko batu ba yeli batu guichet fermé. Nous bosomba sold out non te yango na o ezo semble batu difficile na makambo ya musique donc bozo sala tant que oteki le pango na yo awa oké ko pesa mbongo ba bosombi ba billet ebele eza erreur opose la rara po mona ko sala po ba mona ka ke asai ki sold out nani yango ya na mo anglais to fandaka kimia po na yo eza nani ndaya na yana bango mutayela biso makambo to fanda na biso kimia boyeli biso makambo ekomi mutu nyonso alingi sold out biso toza prêt mais toza pressé OK tozo somba ba billet comme il faut ndenge il faut to somba donc eloko nazo yebisa o siko au mois d'avril oyo tokoti oyo na oleke monsieur pa na 4 fois na 4 fois na ndolaction talabo tito komi bo yo momo yebisa ke mambolo baki bato bazo somba billet comme il faut malembe mutu mususu ba poteza na mboka empêchement. OK mutu musu akozala ke azane pe na telefone akoyi kosala yango fatigue musala na lali nazozela jour boy mais batu wana bazosomba ba billet comme il faut biso ya robeta mamba okosa te to ya ko toteki 18 000 billets to sali be mais après to ya hote omoni makambo wana balingaka biso te to sali boy net biso to wana biso mutu to loba azana main noire pour na biso te pour main noire eza langage na biso te héritier aza elonga au moins likolo elonga eloko nyonso ezalaka pamba po déjà nzamba aza na contrôle ya makambo nyonso okoka sala héritier Watanabe elonga mais message yo repesa na ba spiritas pour lelo ekozala soni ceux qui héritier Watanabe teki ba billet te kamite concert batu bazate ekozala soni pour lelo moi concurrence ezali nazo boya na ko kota na terrain wana mais message ni repesa na ba spiritas comment bazala motiver bazala mobiliser na temps etikali mukie pour na héritier Watanabe réaliser concert na ye kitoko ele kamalamu na lobby la honte eza langage bakoyi ko utiliser pas héritier te mutu aza elonga la honte elandaka ete la honte eza na bato batindama mpona la honte et puis la honte ekoma répétition na bango au moins na likambo bayokaki soni na musu ayoki soni ayokaka yebisi bato nga na mesana na milelo bamesana mpe na pasi bon bamesana nango oyo na mesana bachoc ya paka mais les comparaisons au salama pour ma billetterie est ouverte déjà jamais balé héritier Watanabe il y a la coste pesa OK voilà héritier Watanabe Ferregola Robino Mundibo aussi il y a pas billetterie font moi oui Didier Lacoste qui encore na jibem piana non ba oyo pour l'instant yelinga na mutu yango wana nano
Ouais, yango wana biso ozoteka. Comparaison salama entre héritier na ferry, nani azoteka ebele, nani azoteka bien, nani azoteka pété. Banani wana bazo comparer likambo wana. Po biso to ba camarade na yete. Non to bandana ba je wana te to lia na kondeli kelemba. Ya olia turo biso to olia turo. Mais babito bino bomi mona ke bokomi niveau moko na ferry, boza niveau moko na ferry, il faut ba préférer la. Na tuni niveau na likambo nini. Nazo yeba te ba qualité héritier azanango ye ferry wana zanango te. Vous assure? Oui. Il y a une qualité moko belle voix. Ce que héritier a une qualité wana nyonso. Abina rappelle bien à part belle voix. Aza danseur. Ba qualité oyo ya zangi héritier azanango. Exemple oyo ya zanango héritier aza oyo ya zanango héritier azanango héritier bakisa lisusu ya kulekai. Donc ba qualité tout faire azanango héritier azanango. Mais oyo héritier azanango faire ya azanango te. Et ça difficile pour azanango. Ah, mais oui. Mais frère ba que différence ezali faire azo beta ING Arena oyo na plus de 15 000 places. Mais Rita Robert a salle, il y a 5 000 et quelques places. La différence est ali. Bisous Tozobet a salle, il y a 5 800 places. 3 fois dans ING Arena. Qui est Dôme de Paris, ex-palais des sports. Ok. Dans ce moutonnier, on a un port de chapelle à Komimbalamoko. Dans la destination, on a un moutoisa. Sur Azui métro, Azui Nini, autocar, na le batan en portugais, la boca va Samir Abeka. Dans ce Azui on se tend au quitte un port de chapelle, Malamora Zomuna. Pano ezana Dôme de Paris ex-palais des sports. Donc biso tozobeta eloko toza précété na langage na bisaki yo toza pré donc on a fait raza zela na pré o toza ezani oyebi ke ko banda concert na biso ya poto na génération nyonso bazo régner lelo na muta banda na sala ebele bongo te to so la mambo eza vrai héritier abandi na salle carrière naïe abandi première salle abanda nango na poto ezala Olympia de Paris ezana 1000 et quelques personnes beta maté ça la balance mais beta maté achat billet ezaki oui achat billet ezaki billet à ça la soldat si je me trompe pas merci déjà l'engel sa force et artiste toye artiste aye pour na concert ya mibale auto yaki la scène musicale ezana 7000 places. Artiste a réalisé un mot. Nabato nyonso bazaba grand lelo na respect na bango nyonso. Eza muta banda na sala bomuti. Kolonga mutute. Kolonga mutute. OK. Mais to li kolobate ke lokola biso to banda ona nde to leki tout le monde. Tozo moni sa efficacité et puis na force ya artiste na ba fanatique na. Donc to banda déjà na lira bien. On a zolo beza honneur ya Wenge Musica maison mère et puis Wenge entière. Donc, si on a Wenge na Indonésie, yeba ke na Wenge Indonésie, première orchestre ou ya musicien a outa Wenge, et ya ko banda na poto na salle ya 1000 et quelques places, qui est Olympia de Paris, salle mythique, ou ba tutu ba koma mythique, héritier. Le héritier a honneur, ya clan Wenge maison mère. Donc, to sangsi nyon entière. Donc, eza oza na Indonésie, so ko za na orchestre, et où t'as na Wenge yeba ke fierté na bango ezali héritier mais si tout sur la mambo eza mais le ba te ba tchara fierté ya clan Wenge si artiste fait rigola na lobi nazo yebisa autant tozo so nazo ba makambo héritier azanango iye fere azanango ti na ba di ko monisa ba capacité mais zo mona na pe na vente ya billet faire ateke belé ke héritier na lobi makambo yo zo yebisa biso o alo o yo zo yebisa zo ndema mbalo kuli na théâtre au bakali. Donc même noir eza bakali oyebi. Oui siko donc ngana traitera artiste le quoi le kuli. Mais est-ce que lelo ozo comprendre tozo mona ke fera oteka ko le héritier? Non azoteka wapi? Azoteka te. Fera azoteka te. Oh na lobi to so la batu. Yo moko ote machine à crème ya oteka. Bana na yo na lupango bazolia ya ba crème wana. Ba cornet sili yozo bani ozoteka te wana na sele li famille ouais siko neye bango bazozo courage ya kokende kosomba ba billet na lobi vente nyonso ekendaka malembe te vente mbango pezala te non to sola zela différence ezali zela to exemple moko Stade de France quand au moins Stade de France wana utomola
Mais on a vu ce Nino, ça les sold out. C'est là, bas niveau ya ba Nino. Tout comme ça, tout sur là-bas tout. Hein? Non, mais faire pas ça artiste renommé international. Non, biso to sobeta musique ya communauté. Oh, Banino bazobeta musique ya communauté te. S'il te plaît. Faire ça dans communautaire. Oh. Oh, non. Coutu communal. Faire ça reconnu na ba pays belé. Non. Faire des concerts na et ça ne sert à pas communauté belé. Na lobi tant ou bino nazo moni sabino qualité que ce monsieur-là a repoussé à un niveau ya héritier. Héritier premier concert na ya kenda Angola, héritier kenda robeta na Atlantico. Au moins bisika o héritier oza, héritier longwe awa ake kobeta na Côte d'Ivoire na palais de congrès. Je crois que palais de congrès. Il parlait de congrès. Héritier ake obeta wana mbala moko. Premier concert na ye. Donc azo osé ba grande salle, o bato belé ba sali ba carrière à 18 ans. Il faut pas essayer encore na school. Essayer encore. Essayer encore. Mais si pourquoi pas sans s'y attendre peut Valère Wana c'est la héritière moi ta respect pour tout le monde. Oh non aza un maître te so ba monsieur Zaka et héritier comment botika biso batami la inde to ko yebisa batami kuse po to za likolo na bango. Siko faire azoteka koleka héritier to lo baté non côté kanino na mona azoteka billet koleka héritier to lo baté ya pa na bia to lo baté to yoka to solelo to solo la to za la baté boye osombi 4000 billets bobimi nango kaka bino moko na mbongo o bosali auto coproduction bino mo lisu boye bosombi bango bazolesa musique bazoluka musique ya honneur te faire bazolesa musique non qu'est-ce que ça là eza bazoluka musique ya honneur lokola ye asalaki ngai pe na sala héritier ça na droit ya kosomba ba billet alors tina ba spiritas ezani ko soutenir artiste mais oui eza makambo ya ba spiritas ne yango nazoyesa ba spiritas bakende kosisa mais tozo mona monte ba spiritas bazo kosomba ba billet c'est bozala te nabia biso totekaka billet na ba preuve vidéo là qui ça je crois bien ba image eza na ko bando la kiso yango siko lelo mundela ko sarate ouais même faire même configuration eza na no reconnu te lelo tozo yeba évolution avant oui nabia tout le monde a la nous ne sommes pas des tricheurs. OK. Yo les lots reconnaître que tu as ta salle à 5300 parce que les a loko oyebi que ça loane ezalaka bongo et puis biso moko tozo ki ta ko yebi sabatu que tozo beta salle à 5300 places. Mais tant que tu as ba publicité na mamba conférence de presse tout le ba configuration o tozo beta. Tout le barabilo tout le moment te ça va tricher. Bo champion la confusion. Oui. Toya katolobi ke biso tozo yebisa bato nyonso o baza partout dans le monde bato balinga la bonne musique le 24 mai eza ya bino et puis ba congolais ba ivoirien ba togolais ba sud-africain bato tout ba angolais lisusu ba Congo Brazzaville Jo Mondele donc bokende kosomba ba billet na bino parce que biso tozo beta musique parce que to sala ba album a bien to beta ba nzembo bato ba sepila et surtout toza mingi na banzembo to yaka na ba mot français et opesa msu ivoirien facilité à comprendre atuna mutu te ça c'est quoi on dit quoi ici biso non yemo déjà ça azu que ça on dit quoi te te to lima on va dater les biso lima mbona te on dit quoi non biso lima mbona te et pas la biso ça vraiment que tant tozo beta nzembo mutu nyonso azozwa ta azo comprendre yango tant tozo sola en tout cas nazo senga na yo monsieur les journalistes na bato bazo talanga totika ba comparaison inutile to bimane mon côté comparaison comme makasi ko boya ngote prévane na auto Hollanda DMC à la team wata au nom de Dadi Mola asalini Dadi Mola to pesa pe Francis Dibaya ngoti Francis Dibaya marketeur international Francis Dibaya asalini maman yozo ba mutazo ba solution on yama corps solo bibiente a Dadi Mola DMC a confirmé biso que artiste Ferrego la a memaka 22 personnes na Mikila Mputu bino bo memaka plus de 30 quelques. Est-ce que c'est vrai ya paka biso que a déjà plus de 35 déchets comme dans les 40 mais faire aussi plus de 35 si je me trompe pas. Non, et bon yo kasi Dadi Mola mais au moins ba polémique oyo. Non, sans polémique. To so lelo. Dadi Mola azana ba piste na bisoté. Francis Dibaya azana ba piste na bisoté. Parce que yo linde vraiment na limbola. Akenda ko tu 22 wana te. Ferrego.
Adidas Arena. DMC. Non, il y a 22 personnes. DMC, on va sani. Les gens qui vendent tout baxi, il y a un moment, Ibrahim Doumbia, il y a un moment, il y a un champion sur le bon, fanda, na butala, na kontele au batbakin. Kontele ngako, et les kakou vendé. Akena na 6 chanteurs. Faire Adidas Arena, Akena na 6 chanteurs. Akena na 2 animateurs. Bango ba contact. Sali 8. Akena na danseuse moko. Non, danseuse akena moko. Dos moko. Sali 9. Akena danseur moko. 10. Aye na simanae. Akena basiste moko. Accompagnateur moko. 12. Mi soliste, soliste moko. 13. Clavieriste. Soliste, accompagnateur, basiste, soliste, clavieriste mi balé. C'est les 14. Clavieriste mi balé, c'est les 15 déjà. 15. Toye na Mutambonda. 16. Na Tracy. Non, faire à 22 personnes. Mais tout cela na yo awat. Non, tout le bas. Na pomba moko. Non, Tracy qui est dans la délégation Ferrité. Bon, au Limbolinga, bon, il y a qui na pomba moko. Akena na pomba moko. Donc, tout le monde Tracy na pomba moko 17. Non, faire qui na 20 quelques personnes. Non, na zo to bandeli, hein. Oui. Akena kulu na moko. Koulou na te maître Jeep. Oh, traité maître Jeep de Koulou. Ah, oui, on sort le bandé. Maître et affaire comme les maîtres Jeep. On retraité de Koulou na pourquoi? On a 1994. Nanda pour sa Jeep. Ni sa patron. Parce que comme moi, si oncle n'a pas de Jeep paka. Comme moi, Allemagne, grâce à maître et affaire maître Jeep. Bilanga makofi. Et bébé bonga. Ah. Na pesi champion so bono mbote. Na pesi ba maître nyonso ya la team wata mbote. Maître Dodi Chungu, maître CD Alamba, maître Tive Igwe, maître Roma. Atakale Messi la maître cheval et Bende Sasso. Donc na epi ke na pesi ba maître na biso tout mbote. O comprendre nombre na kontele wana yango. Donc ezangi ba komana komana. Donc yo moyeb sa biso ke héritier Watanabe amemaka bato ebele na poto koleka fere. Nalobi makambu oyo yé Ferry azana héritier azana yango musicalement. L'organisation d'orchestre tout l'équipe. Compte bancaire tout ça crédible tout ça crédible. Mais oui, l'album a bien tout bêta kolika. Ba titre qui toko tout bêta. Pour sortir l'album na biso ah oyoki banze mo roi balina la queen ozoka banze mo ebele tout le monde a se retrouver. Mais vendre billet à sobet héritier. Non. Ah, koki ko beta biso ba spirituel est-ce que ba spirituel pour toi maman yo solo ba ozo pesa ba bisi Cornelia kala yango wana mi tuna ba question est-ce que ba spirituel si ba existera vraiment na lobby tant to sala banzembo oyo eza déjà na plus de 4 millions de vues sans clip c'est que ba spirituel c'est ça mais vie na réalité ils ont des choses nana lobby déjà toké na plus de 4 millions to na jeune 5 millions et bon pour 5300 personnes baya ko fanda 1200 personnes baya ko telima ndeza na difficulté nous assure d'homme de Paris et rotonda pour ça la sold out pour te kabiller comme nanga kerit tito sola non na ozwa audace ya osola na batu nyonso oyebi que la scène musicale et l'équipe d'homme libéré. Ouais, les autres ont évolution avant de évolution sont qui ne m'a bien pose à la terre. Yo kangai. Mam tozo sola. Naza wana pona ko défendre inutilement. Très bien. Toza na problème mon retour sola bien. Malgré il y a des Ivoiriens, kutu o ba somi mingi. Ba bien na biso ce sont des étrangers. Po baza mingi na culture ya ko somba avant. Alors les Congolais, aux Congolais, le rôle en gaï. Tu es bien, tu as tenu un jour J. Non, mais ils ont mabé. Il y a un si qu'on a zoé ça, bah Congolais nyonso. Vraiment, fna que ça on a pour nabino, éternité, et ça na fériété, oh mutazo bela bate kitete. So y mutana beli ou te vente physiquement, y est là à partir il y a téléphone, à partir il y a ordinateur, au reçoit, babillé na you. Et ça na batu mususu, à ça na Grèce, à zolinga ka jour na roya. Lobby na kyo somba na koti. Mutu muso asa na Danemark.
bato baza na ba London City bato baza partout o baza bakoya baza na besoin et puis type boka na L'Oréal de Bruxelles à faire des millions donc on a dit que somba billet na yo vraiment ba billet na yo Angélique Don Pablo somba ba billet na yo Silas Katopa somba ba billet na yo Meshak Elia somba ba billet na yo donc na dit somba ba billet na yo biso toza na bato ba somba ba billet et puis ba déplacer ka pona koya kotala artiste. Ah bon. Mais entre bino mbutu côté dossier a pas tué RFI et sous na niveau nini pas tué RFI mwana muteketa na tali vidéo na eno ki ma alobi suni pas tué RFI alobi ce que pesi visé li ko lo batera ko moumbo na yo donc c'est kaza moumbo ya héritier te ayaki poto tango esengi mbonga musala il faut apesa mbonga musala toza na problème moboye oh les gens ne comprennent pas. Nazaï vraiment un esprit à soulager à ma soloté mais tous à la paix batou totikara non mais pas tu refaire ça clair on a vu à chaque fois yoka totikara lokuta et réuni miniti tacho eloko oyo esaliye ke aloba makamna ezali parce que fifi si waza mwana ya bato aza instrument ya la timte ya kendaki ko proposer fifi si waza na $300 basala makamba bêtise makamba salité. Non, pas tu as marié, c'est oh, mais toujours sur la ce qui est vrai. Pas tu as marié. Na bien, pas tu as. Na boy, na boy côté là, na boy na pesa on na ba force et comme tu me pesa le solo ngwele. Fifi si wa boy ayoki enkele. O pas tu azankele, pas tu. Nanga fifi si wa muna kike, ya zankele. Siko mutu boy na yo zankele. Oye ko finga ye pa azali mutu a répondre. Bon, nakati wana etali la team nini. Donc bato bana baso bazaka na la team ba comme instrument que biso bana mibali to yaka na la team photo zo rabango. Te to sur les locaux to za bato. Mais pas tu as marié. Pas tu as marié. Ba biloko ekomi bato bazo sama bakalinga ba Thompson na bakwanga. Oye ba biloko wana nazo kango te tout le monde Nicolas akomika face à moi lo mo ba okalinga Thompson soso na kwanga. Pour une globalité, Bogar Pauto Bala, a tué des filles de la presse à Bali. Nabia, Yonde pour Balina, Nabia, au moins Bajeona, Majete Banina Bal, au moins Sala au Bal, au moins Bajeona, Bali, moi si c'est là, au moins Bajeona, Nana Salango Lelo il y a 12 ans, et 13 ans. Bajeni, Bajo Bakalinga Thompson, au comprendre, Bakalinga Quiz. Bajewana. Et dans la dot, tu n'as pas de dot. Nana yebi bajewana bien esuka na okalinga biloko, pilipili, nani ni basali ba poivron, ba biloko, na yebi place esuka. Eke ba bengo mutazuwa. Zuwa yebi muna bali sepe. Na so yebi so bali sepe la. Na so yebi so eloko wana ngana sala yango lelo ya 13 et ala o cher ti. Mais bateau va pas faire so bala bino ba jeune ne bo ko la te ko panga. Ko na ko sa cher na do selo na calcul. Calcul nango nyonso nde eligawa. Bosomi carton mi balé à cuisse. $30, $30 combien? $60. Tu carton ya soso. Ya soso balinga te lekebele moko. Moko. Puis ya malwa. Donc déjà tozo ke inaba $150. OK. Oye a na Mariano. Na lisala. Na maringa kutu. Na maringa. Makembe zana. Osombi 3 eloko wana na 45 000, 45 000, 3 régimes. 3 régimes. Bana quartier ba se platé. Pour ba onga ba ta loyi. Oui que ba te belé ba omono muta ba. Na bien. Zuwa ba bali. Siko okoki ko bala. Soko zo tala pe forme moi si mutabali azoke azana ménopause. Est-ce que wana vraiment obem simbongo neti moi si anani azana ménopause ya boga. Tala bilongi na bango. Boga to ya pas. Tala bilongi ya basi na bango wana. Moi si ya boga to ya pas tuer. Tala bilongi ya basi na bango. Mutu abimisa iPhone. Asa mani. iPhone ça ni bakisara beauté filtré. Moi si anani iPhone ebongisi longi na. Et bon yozo tala nazo bisa o tala na batu même bazaona na commentaire ba solo ya tala bandeko na ngai nazo bisa bino soko ça mutu a besoin du corps. Et puis eloko wana basala wana za moi ça te 300 ya ota 200. Ah mobali abimisi mbongo na ye pour honorer moi sina moi ça otia comment na kisasa lelo doyengo lo baba bali bandeko na biso to loba vie appréciée pour yonde zo zoate
te kowe les anatina te nabia kowe les anatina te omoni vie apprécié wana eza nga ko ebisaka lelo ndeto sisa no ebisike lisungi ekimelo nanga fils ejeko na oleka na ozwaka ba 500 nde na zwaka na yepe na sali ba je wana mozo batela boki mbongo nanga de bogara boki mbongo mankoko na bilanga ta nkoko mankoko non ko pe lote mankoko na bilanga e bongo so komi mobali ya makoko bakoko ne ba obengu na ta koko so komi mobali ya makoko bakoko na ba obengu ta koko do bogara komi pa koko na bilanga ya makoko te muninga bali to sepela wana kutu makamnanga tetala kokotisaka baspiritas te na mambo ozolobake na kan ya baspiritas rankine eza non bozobala te baninga bazobala wana eza nyamakoro abala kala nyamakoro abala oui abala kala pe adivorce tozonga lisola pacho RFI pacho adéclaré alobi akozala kotikala kozala boumbu ya motu te azala pacho avant approcher héritier nalobi asomba mapango na Kinshasa balocataire baza bafokola bokolengisa ye na ba 200 300 te tosolelo omu pete ye ki osala mosala omwenda otuninga na olinga mna orépondre te mais bandeko tu yoka ok bandeko tu bolimbisanga bozomona ke rythme mazulu te ngana osola na eza normal la na sola yo ebite na ba vie à presse ba pacho ba rata vie pacho rata est-ce que pacho akokai na Mike Lukamba pacho akokai na France Teman pour nité mais écoute ce to landi ba vie ya zuganga banda on liboso na bango mutu muso ozana étoile te pacho az étoile te az étoile te kutu ne azana asa kombi a dessin c'était mais kombi te mais ba c'est les mais ce que héritier a forcé ko commissaire yambo bato ba koma pe lelo ba télécharger pacho c'est que pacho aleka ki déjà ati lelo azaya koleka nalobi motema malamu oyo héritier azana oyebi ke bato ebele ba se souvenaka totala bolamu ya héritier pe même ba musicien belé o héritier abeta na bango lelo so Robin azolo ba bien héritier atali bolamu héritier azala na wenyo na bandeko belé bataka banzebu balinga te ya sala solo vocal na banzebu na bango héritier atala ke eloko oyo esilaka te bawelelaka te lelo tozobeta balina la queen nzembo tosala eleka lelo oyo reconnaissance pacho aza na problème na biso te aza na problème na fifi siwa et pacho alobi boye pacho a bien dit alobi bien que visa bapesi eza ba récompenser ye na ba travail est-ce que yé azalaka ta na bar à 4 kits lelo akoma na bar eza na 4 kits kapo na goga ngwana tolinga tokomisa nzela azala na bar déjà na eza na 4 kits te eza na banini bani ba eloko nini bibonga bar na ebonga ici mona wala nganda ya diamba to ezalaka bongo po yemo pamela diamba ezalaka bongo te pas chomela diamba te tozo soula nazo zatango ka muke po na yo okomba ye adversaire na ye eza fifi siwa mwana mwasi aleki na mentalité aleki na intelligence mobali azo ko s'exprimer mwasi azo ko s'exprimer bozotala ke fi o makambo azoloba pona nzoto ya siwa mona yo kelalo et puis mwasi ayebise nomoni nga pona zwa yo faut ta pilipili na monoko pona zami faut ta pilipili na monoko pona nozi pacho nozi mais oui siwa mona ki nozi pacho RFI mais oui mais comme sérieux siko tangu ozolinga oya obebisaka réputation ya mutu na likambu oye azate tangu yaka zwaka likanisa a proposer fifi siwa likambu wana est-ce que héritier mutu atindaka parce que comment héritier zoluka nini voilà siko moni place makambo yango comment héritier na kati ekozala nini tangu yo proposer mutu angani aboyi na ye eza makambo e engagé ke bino mibale na kati ya makambo wana na mona mabe ya siwa te siwa yaka koloba aya tozonga tozala batu muto na ngana zala na aéroport première fois ye garçon wana akini poto
oyebi ke héritier azwa temps ya kotika pakalingomba na kila bax me bamatie Bruxelles ya la na ki ye l'orchestre na l'équipe pakalingomba ye l'orchestre na l'équipe kila bax non akenda pona musala na ye musala oyo bato na tangeli yo bakombo basalaka na orchestre wana ya sala rango bapaka balongwaka awa orchestre ebeta lobi akena ba instrument voyage azongi nango sikoyo yo yebisanga ke neto yo oloba makambo ka neto yaka oloba boye me ya l'équipe paka na befort to aleki kila bax to aleki maître gege na befort to aleki ya yango na befort non eza ke mutu atali ke bon na presse na nga pe fona banda ko récompenser batu OK na part on a fait la salite wana mam na été te faire passer la kiango tibalité à kanda ba musique ndingu ba continuer manganga été merci pas sango vraiment ne au sala effort yo monsa bande ko nga poto mais na ne pe lelo bazan 5 ans ba okota poto te ça va toujours mam. Ah bon mais est-ce que lelo pas tu refi à un bon terme na héritier watana betona ba spiritas ba ina na ba mutu te so ba ina ba tunenga pe ba yambanga te ba ina na ba mutu te baza bato molimo avant mon kiliezala ba spiritas déjà bazala parce que ce que spiritas c'est l'esprit. OK nzambe ye moko amonana te mayebisaka mayebima mayebima nzambe ye moko amonana te mais ayebisi déjà Adam na Eva bosali ekobo oyo pacho alulaki basala na fifi aboyaki. Donc si je comprends bien makambo nyonso te peli moto pour pacho alulaki asala ekobo o ba goûter seye c'est na kitoko boyo moné boudin ba goûter seye ngai lo releke na pacho aza marié siko moni ki aza marié moi asala choix bien te aza marié te c'était un genre de besoin du corps ba photo ezali des familles voilà où des ba bêtises inutiles biso zo na actualité à d'homme de Paris na biso toko mema ya Ibrahim Doumbia toko mema ba distraction te Adel etiala mon vieux toko mema ba distraction te gigi arabe biso to tala makambu mususu o ezali boso na biso o eza en face na biso lelo bino yo bokomo yebisa biso ba journaliste po bino batu vous avez sur le terrain que boza na concurrence mo o biso to yeba te oui lelo pe to checker bien héritier na affaire na zo teka ko minga to sola boy to sola boy biso to sola de régime ya dom siko bon na bato babeta ba arena wana na ba billetterie azoteka bien koleka bato babeta ba arena te kuna na noté po biso za dom ayande na dom to mona capacité na c'est gaza niveau na binoté quel niveau likolo yo za niveau na biso te na makamu nyonso nazo biso ke makambo epa na eza te pa na biso eza donc aza na eloko moko te oyo ya koyebisa biso et ici aza bon chanteur aza na voix mélancolique il chante banzembo ya bien aza na banzembo ya succès plus que ye mais non solo to sala ibalboma nasala lina inga kozonga vanité akoya lokola moyibi omona bato baozela lina ti lelo bato baozela lina gomox bato bazosepela tenga linga ntimba ozoki sourire ya simba donc bato baosepela kaka baosepela donc tokiti omoi nde toaboye tokiti kutu na bandela république nam te tozomata ngomba epuis tosali na syllabis tosali na syllabis mutu azocomprendre maloba mosusu bien te azotatone soki asombi syllabis na ye aotanga na banzembo nyonso ozomona te ke bainnovation donc baspiritas même morale mutu basali yango eza bainnovation tozoya nango mpona façon nini tokoki kotombola artiste na biso biso toza barever te tokoki korever mutu moko sebele bien tant tomoni ke eza na ndeko moko tomoni wa papa Kofi Olomide asala eloko boye tokoki kopie eza bien so tomoni viensone président Jibin Pianso tomoni président Fali Ipupa tomoni président Robinho président Bina File eza bien tokopier mpona nyonso ezobandisa gita ya musique omoni mpe faire rigola toza na eloko tokopier mpa na ye te eza te. Mais aujourd'hui tu reconnais au moins que Fabregas Maestro c'est le guide de la génération lelo. Non, génération eza ya matete. Non, génération ya musique non que génération ya matete on zo Charles
enfance nae kokola nae non musicalement parlant yé asalaka débat mingi na ba camarade ne ya Villanova qui est Ibrator Piana ba sortie médiatique à Ibrator Piana yo olandaka oyo karango ba sortie médiatique ya Binafili olandaka oyo karango. Non mais quand on parle de génération de yangoana l'artiste Fabrigas à ça l'orchestre liboso héritier Watanabe abimisa album liboso héritier Watanabe carrière en solo. OK nous ce qu'on a bêtise pour mambolo banga bêtise non non permettre pour mambolo solanga za mamba bêtise s'il vous plaît na kolobano réalité s'il vous plaît na koka bien te le s'il te plaît d'accord na tout sur la réalité tout sur la tout qui fanatisme oui héritier Watanabe a marqué époque naé na maison mère et tout a géré Batebele wana to boyité trouver ta réalité déjà ça a leader avant. Quand on parle de carrière en solo, l'artiste Fabrigas a quitté Wenge maison mère avant héritier, a sali carrière en solo avant héritier, a bimsa album avant héritier Watanabe. Bon, aujourd'hui quand on parle de génération, oui, héritier Watanabe peut aussi ailleurs. Oui, que na famille ezana bana musu na famille mona azwa kindoki. Moi musu azwa kindoki. Donc aleki mona azana ndoki te. Toza na problème o ezani. Héritier aboya ko sala orchestre ya Vaik. Na réalité héritier bima mbala moko na succès. Soki azaka mona mayele te na vertige wana nde héritier pas sala orchestre avant. Pour héritier sali succès avant de ko yozolo. Fabrigas. Oui. Asali succès avant yaza maya sika. Guide ya génération. Yaza maya sika. Héritier za garde civile. Wana ndeto moneki ba d'Acoste piken héritier za na bango tu affaire oui bango tu baba bindonge abeta na bango ni on si on mo ki ngala so no réalité héritier Watana ba beta na ba faire ndeko nanga tozo développer makanisi na lingaka yo émission na auto s'exprimaka très bien tout pour sa réflexion aussi ka pesa rondi ma peto lelo oyo ko sala orchestre liboso elingi koloba elokoti OK parce que lelo oyo héritier akuta Emile Alias mais héritier ça l'orchestre o lelo ezala makambo liboso Emile Alias est-ce que yo orchestre Emile aussi okenda ta retna ah na kisa orchestre Emile c'est beta ta ça te Emile beta wana ba beta na ba pa jonga wana ba beta na ba pa jonga ndepe ka ba musicien o nyoso ba kimara na ba danseuse nyoso ba koma poku ne pa jongeza o melio bobini na garçon mo bolango boke olala ne ba danser zo bakima na orchestre batikala mais siko ezate koya ko sala concurrence na mutu polo ba parce que ngana sala mais c'est vrai azwa temps ya ku longwa avant po azalaki pressé azana ba cours mususu oyo azana ngote et puis azana ba relation mususu o arata na vie o lelo ke soko te concert $300 azana ba fanatique te ya modèle wana ba kuya vous assure vrai. Et puis, pire encore, Nathan Oye Azana Ngouana. Azobeta ba concert en Europe. Ok, bah tu vas danser que a comme la quitté. Alongwa ikaka pona pensa que alongwa. Si quoi héritier azala qui précédé azwa temps ya kosala na wera son 17 ans. À prendre les sous pona héritier monaki que il faut comme tina doctorat. Comment il a doctorat en musique, Lelo héritier Longwa, Azana 3 albums, il y a pas à succès. Et puis, Lelo c'est total bandeko yozotanga Fabrigas, Azana combien des albums na marché? L'artiste Fabrigas, je pense qu'elle écrit déjà 3. Ce total na ba single, ma bébé, à quoi matana ba 8000 chansons. Na carrière na mais na 8000 chansons wana, a Robert Sali a 1200 places à koki kotondi sa yangote. Ah, y'a pas qu'à. Si vous avez que non, ça sert à quoi to koma ko comparer et puis ba tebele na lo bango met foi pa na yo. O ba se comparer na héritier ya bango, ba orchestre na bango ezana ba temps ebele ba kamu isaranga. Ezarande leki oyaye azolula. Po yo no ozaboza ba marque na yo na ba journaliste. OK. Yo pen lelo nde ozabo ezape na bato bazoya balula ko et puis na bato yozo sala musala soki koma ke mutu moko aza plus âgé que yo na musala komi nganeti pona za na ba fiti no ebele ba benga binganga so tangu ya zo benga na omona iki aza yuma
Ok. Ah, Héritier aleki. Mais abanda liboso tineni akobeta masolo abu. Au moins sikoyo, héritier lala na carrière solo voix. Héritier yemoko combo ya héritier ça sonne. Et puis ça pèse aussi. Donc combo ya héritier yango eza latim wata wana. Donc moni bango babundaka na héritier. Bako sangana ba musicien na bango nyonso contre héritier. Okay. So tali pe pito na politique moko boye. Musicien ya héritier a finga raté. Mais au moins ba musicien ka ba keso bozoloba, baleka ba finga héritier. Donc eza ba seul contre tous. Donc eza ba biloko to ko betango te ya banda na lina tuna. Et bon moi na mususu moi ba diverger kala mabalati. Ouais, voilà. Boké na bino liboso ka po ozwi na o batu ana kisasa musala usale zate. Obi ke a chômage ya makasi. Baye. Ko ba bazanga raté. Ah bon. Ba bazanga raté sika o makambo ezao. Baye na bango. Donc siko ezate ke to ko komparaka. To koloba te ke héritier aza super. Koleka batutu mais aza ko évolue bien na musique africaine et puis na musique congolaise. Lelo so to komo lo bate to tanga batu o bazo beta libanda to te héritier. Mais au moment que so to tali orchestre et belé o eza plus âgé que héritier. Ah bon. Mabete. Mais babi na signalé bino pe boza maele l'artiste c'est le Oscar Amazon déjà la production. Bonne chance nae. Nalingake trop. Nalingake trop. Producteur nae David Mombele, notre frère. Mais la production d'émission. Ah, na émission. Oh, déjà on a sport nae. Sport nae. Eso dem da sala kung fu. C'est le sport nae. Non mais Arucha pena ba date comme il faut. Na David Mombele. Aïe. Batia ba date na bango. Tozalaka na besoin bango nyonso babeta. Pour concurrence autre le barana d'émission et ça la vraiment des siko. OK. Tous on a besoin que babetaka to yo karape abeta $100. To yo karape obeta $30. To yo karape babengisa ki place intel na ba musicien nae. Et ça la bien petit fali kutu bazo bengisa zo ke babumba autaki mboko kolwezi petit fali kutu azo tambola et bon on a petit fali ya yaka mukala Azas qu'on a dire ba yo kali kam na sola na petit fali ya yaka na eke aemba na na baba au moni que étoile les étoiles oui oui au moni façon ya mamu auto sola même étoile les étoiles oui yo ko sanga te batu musu bazana ti Fabregas à l'équipe petit fali te na ba voyage ya pas. Pardon, tu mets ma sauce. Quel est? Bien osé. T'es au moins qu'il a ma bille. Ma bille. T'es. Non. Au moins qu'il a ma bille. S'il te plaît. Tu es boule. Baspiritas n'y a sont vraiment dans le senga. Varela qui ça pour naïté. Ba journaliste bazolo bébélé que bozana concurrence. Bosali boyango nazo kende lisusu plus loin. Clo Tumba na lingi vraiment bosomba ba billet na bino ba spiritas tozana voix moko kaka ya achat ya billet na temps oyo. Na yebi ke boko somba yango mais tolingi tozala na caractère tango batie billetterie to somba tozela kaka ba les jours JT. Tozela kaka ba les jours JT to longola moi culture wana ya les jours J. Nalina betelo lisomo malembe. Félix Oazé quoi première fois bet intercontinental. Vente à billets zaki déjà depuis kala même le même jour il y a concert Tokenda et ça 9 billets vendus. Les mêmes jours. Masala plein les mêmes jours on a sold out. Pe à son âme papa Bob Ndabi a ibisa kaike. Mukolonio so okolinga obeta obeta. Po makambo na o ba yebisa kinga na o na moni eza biloko mibali donc mambo batu bakoya ko mona le 24 mai et kozala oyo batu bazolo bate ba perte bino bozo sala ya kotekaka ba mapango ya kodefaka ba mbongo bokanga mabinemi na ba Paul Muntu après po bo sala bo yango o te biso tozolinga tozala na producteur bien batu basombi ba billet na bango ba e concert et pe sa producteur tant ya abeti sa biso lisusu bozo quand binemi na ba Paul Mutu oso yo Paul Mutu aza parmi bato te aza vie na nga mon boazana
Non, Paul Moutou parmi bateau ba soutenir faire. Et bon Paul Moutou na concert, il y a stade de martyr. Paul Moutou na mokili azaka oyo zoloba. Ba Moutou, ba Paul bazebile. Bazebile ngana oloba oya ya yefirite. Voilà, merci beaucoup Yampaka, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Olinga comment est trop Nani comment griffe on a fait olinga ngo trop. Mais ba on balinga côté est-ce que yo tanga tanga Non non, nga za pour ça balinga ngate, moi je fais juste mon travail c'est tout. Misha Mulongo na bige place à ça vraiment. Na pesi Misha Mulongo bote et puis PDG Mani Mwendo maître Z balébé les porte-monnaie magique. Et puis Jogo Glody Loameso Mbodi vraiment na bige place à ça et puis Nancy Bokechu la perle rare na bige batu nyonso o balinga biso vraiment tozana moment ya achat ya billet to somba ba billet na biso et puis concert ezali le 12 avril batu nyonso o balinga la bonne musique na Oliver na boulevard tozanga te donc wana tozokende vers ba concert de revoir to ya koyoka nini oyo goga azo préparer na ba poulain na ye et puis tozali susu na studio pour na album ya ba musicien donc mutu nyonso aza na mbongo na ye olula bayemba yo posa na ye ezalaka héritier atanga komo na yo na munoko donc album yango wana ba musicien na bino baza na banzembo ba chef Mishkangandu ba miyembe ba seda baza na banzembo mbungu baza na banzembo na bango ba Jires Foudre ba Arkeli baza na banzembo vraiment na osenga batu tout vraiment ba Jerispire Mokonzi baza banzembo na osenga ba champion voadu baza banzembo na bango na osenga vraiment bateau baza na besoin bayemba bango bo contacter ba artiste pas d'aché aussi aza nzembo tala pas d'aché na ce type wana beta wesh pas d'aché beta accompagnement et puis ba accompagnateur alelo ba français bien mais pas d'aché bon boulot accessoire maka mon bébé il est beau chez nous il y a pas de voyous. Ah bon? Chez nous, il n'y a pas de voyous. Il n'y a pas de voyous. Il n'y a pas de voyous. Il y a que les intellos. Bateau va se comprendre sans sa vie. Et puis, dans le surprise dans l'album, il y a Obama. Oui, Obama, c'est un bon chanteur. Oui. Télé aussi. Boyoka Télé. Donc, Boyoka vraiment, ba couleur, moussous, Oyoga, a mimé les binona, ba couleur, mais talabiso, chaque album, tu amélioreras. Tala na retirada, ils aient face moussous. Tu as mis ange mi démon et face moussou. Lélopé. Tu as un bébé chemin et en face moussou. Bébé chemin. Quand ça va nous bébé, pour moi la souka na biso yoana. Ya wana zo ça va fanatique nyonso. To continuer ko streamer album, to continuer ko somba album na biso parce que aza bébé, aza toujours na besoin ya miliki. To za banze mo moussou wana ezana nous 100 clips. Mais ezo vimba kaka merci na ba spiritas tout. Na biga ndenge ezalaka na yebi ke nazana bino. Nous sommes et puis Star Mido 3 fois Star Mido Star azala moko na asir ka neto solo la ki to boule vraiment mutu nanga FM batutu na linga bino na pesi bino moti bati place musa vraiment na zana bino. Voilà, merci beaucoup à Lionel Tamba boyo de jeunes dima bofinga oh yo samba kuto longa na longa la meilleure goga. Facilité Zana. Voilà, merci beaucoup à Lionel Ditamba, la ponctualité dans les sons. Lionel Ditamba, big salutation à toi, mon vieux. Pourquoi pas, na Jason et Makassi, là, mon frère et ami. Merci beaucoup à mon ami Megra Mangwana, les banquiers, Megra Mangwana, les bons banquiers qui se respectent. Pourquoi pas à Gloire Ngafoula, Monsieur Borel, Gloire Ngafoula, Monsieur Borel, mon frère et ami. Merci beaucoup à Maître Gaël Kizi qui les connaît en toge, pourquoi pas à Maître Tieke. Maître Tieke, Jido Routezo, tout ça, pour aniter, Bango Pe Bayoka, et Bende, tout ça qui pour aniter, Bango Bayoka, Maître Tieke. Merci beaucoup. Nabato tout Baningarabiso, Nabato Badisuzaraton, merci l'équipe de l'Afrique et la télévision. Merci à Juma Claude Bols, c'est-à-dire que carrément fidèle déjà. Juma lié trop na palais bawa. Allez na palais bawa. Som. Juma Bols. Na mona ke na lingwa la. Lobi. Pas Mamadou. Na mona na Barumbu et pas Aboubaka. Ka ye mo wana.
Juma Boss, balobi ofongoli carême biloko ekei. Ah, tolia lisute. Olia miselekete. Merci vraiment la bateau tout va se rattraper pour la biso. Je pense que tout le monde a ni bongo au prochain numéro. Papa. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.